Il y a 40 ans, partait Teddy Soukami. Il y a 40 ans, c'était le 26 février 1986, mourait Teddy Soukami en France. Son corps a été rapatrié à Kinshasa. Il avait 36 ans seulement. Teddy Soukami, c'est l'un des fondateurs, l'un des premiers artistes musiciens de Zaïko Langalanga qui nous a quittés. Et surtout, nous gardons de grands souvenirs de ces messieurs qui étaient accompagnateurs avec son ami Zamwangana. Teddy Soukami a été l'un de ceux qui ont marqué l'orchestre Zaïko Langalanga. On va lui rendre hommage aujourd'hui à travers les belles chansons qu'il nous a laissées, les belles chansons qu'il a laissées dans le répertoire très riche de la rumba congolaise. Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Congo Mosika Musique. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler, je vais vous raconter encore la petite histoire de Teddy Soukami, parce que ça faisait 40 ans qu'il est parti. Teddy Soukami nous a quittés le 26 février. En tout cas, ça fait 40 ans qu'il est parti. Et Teddy Soukami est parmi les premiers artistes musiciens qui ont commencé Zaïko Langalanga à quitter cette terre. Après l'un des fondateurs qui était Deve Mwanda en 84, et Teddy Soukami, 2 ans après, lui aussi nous a quittés. Alors aujourd'hui, je vais juste vous donner l'occasion de réécouter ces belles chansons en souvenir de celui qui a été l'un des plus grands compositeurs de la rumba congolaise. Batata Mama Bandeko, surtout Bino fanatique, il y a Zaïko, surtout Bino, Meleman, il y a orchestre Zaïko, Bino, Tubolinga musique, il y a solo, Teddy Soukami, Bino, Atika Ikotika Biso, il y a 40 ans, 26 février dernier, donc il y a quelques jours, il y a une semaine, to célébrer 40 ans il y a départ là. Teddy Soukami, Azalaka, Batoyo, Basali, Banzembo, Kite, Konakacha Zaïko, Abandaka, musique na Kacha Zaïko, Lelo, na salle émission spéciale, pour nous rendre hommage encore une fois. To rendre qui hommage il y a quelques mois, na oncle Bapius, mais lelo na zanga imoko, pour n'atteindre la Banzembo Kitoko Oyo, oncle, Banzembo Kitoko Oyo, Teddy Soukami, Atike la biso, comme bas souvenir, balobaka, ba artiste bakufaka, mais Atike la biso biloko belé, c'est-à-dire ba artiste bakufakate, pour batika ba trace belé, na simana bango. Lelo toroyoka 5 chansons, il y a Teddy Soukami, na zuika ba chanson oyo abimisaki na kati ya Zaïko Langalanga, mais Teddy Soukami abimisaka su banzembo ya kitoko en dehors ya Zaïko, tango bake kosala bongo, bake kosala orchestre casque bleu na bandeko na ye ya Zaïko kaka, tozalaka bongo na oncle Bapius, tozalaka bongo na Mary Jo, tozalaka bongo na Lengilenga, yenga pe azalaki na bango, tant bakenda osala banzembo kitoko na kati ya groupe wana bakobenga casque bleu. Mais lelo na préparé kaka 5 chansons oyo ya sali na kati ya Zaïko. Nzembo ya liboso tokoyoka ezali kombo nango Mosinzo. Mosinzo ezali parmi ba 4 premières chansons Zaïko et bimisaka na marché à disque. Tant Zaïko et bimi basali yango na 69. Na 70 basali sorti na bango ezaki na mois de mars. Quelques temps après, Kotaki Studio, Bakenai Kobimisa, 4 titres enregistrés à Philips, avec le vieux Niemba, Pato Baebi Culture à Congo bien, vieux Niemba Arthur Niemba, Mutazalaka chargé, Yakouyamba Bajen orchestre, pour nous faire enregistrer Bangokuna, la maison Philips. Vieux Niemba Wana, Ayebana Kiming na Baebi Culture, Azaka via Kitambo, Yem Tabandaka, Biloko Neti Bageliron. Les Arabes petits chanteurs et danseurs na Kitambo. Yem Tayaka Susu Simako Sala ba troupe théâtrale et belé. Nandenge Akomaka na animation politique ya Mobutu Toroben animation culturelle. Oyo Mobutu Salaka na ba région Nyosutu. Yazaki Bongo na province ya au Zaïre dans les temps. Koma oriental lelo. Ba Kata Lissu Koma Chopo. Vieux Arthur
Arthur Nyemba, Yem Tayamba Zaiko, Basaka, ma première chanson na bango. Balobi, Banzem Bango, Baliaka Penda Mingite, mais Ezaki, première expérience. Maintenant, première fois à la studio, Bango Nyoso d'ailleurs, Ezaki, première fois à la studio. Tokoyoka, Nzemboyo, Mosinzo, et ça, il Teddy Sukami. Alors, on a dédié Ango, on a un peu ça. Na dédié Nzemboyo, na Baninga au Balandarabiso, surtout na Kanisi Ondo Kava. Na côté Allemagne, hein, kulutu na biso Ondo Kava, na dédié Nzemboyo, na salipe, moi clin d'œil, na bande na biso msu balandaka biso, neti Nicolas Mbali côté ya Lille, Pascal Omatu coupé na pesio, toyo Nzemboyo ya Teddy Sukami, na kombo ya Mosinzo. Toza bongo na 70, biso toza benda bana mike, tokoti ba école primaire, hein, première, deuxième CO, pardon, première, deuxième primaire, tokoti e bandela école primaire, Zaiko et Bandi, na banzembo pe kitoko, biso, tokangaka, tolandaka, Zaiko mingi, po, tobandaka komona papa wemba mingi, akoya na quartier, po akolanda fiancé na ye, Maman Amazon, azaka be na quartier na biso na bandal, toyoka nanu nzembo ya Mosinzo, nde na sima, na kobeta no ma histoire, ba moment nini tolekisi na tango oyo. Bino pe bokanisa, ba moment nini bolekisi na ba année 70 wana, tangu Zaiko langalanga ebimi. Toyoka. M-O-S-I-N-Z-O Mosinzo. Tango yotoka bana kinga na yo lobi na pokwa usilikaki utureini na lali na makanisi pena bandikolo tatukola oboina nakati ya butuma wa esalaki ngai pena bandaki kolela na bandi pena bandikokanisa nsima na lobi bamosinzo baingeli na kati ya bolingo Mosinzo Kambana kinga na yo lobi na pokwa usilikaki mutu eini na lali na makanisi pena bandikolo takukola oboina nakati ya pongi mawa esalaki ngai pena bandaki kolela na bandi pena bandikokanisa nsima na lobi bamosinzo baingeli nakati ya bolingo sala kisile o deside o boyanga na dimate tango ekokaki te nganda yo toka bwana Mosinzo baingeli bolingo ya bana na bana ekozalaka na paso ya zoba lelo yo wangani ngai poti na yo tene bamosinzo banganga bamosinzo bapoiso bamosinzo banganga bamosinzo bandokie
Voilà, ezaki Mosinzo, composition ya Teddy Soukami, et sa première chanson naye, abimisi na orchestre Zaiko Langalanga. Na chant, tozalaki na le premier cantre, chanteur au babandaka Zaiko, Nyoka Longo, Papa Wemba, Mavuela Somo nani, na Evoloko. Na bangonde, babandaka, chant na orchestre Zaiko Langalanga, wana eza ba première chanson. Série Oyo, nzembo mususu ebimaika ba période oyo, ezalaki bongo La Tounèche, nzembo ya Nyoka Longo, toyaki na Paulina ya Papa Wemba, na Francis Keller ezalaki ya Evoloko. Wana ezalaka ba 4 premières chansons, mais Teddy Soukami nzembo na ya liboso, yango wana ebimi na 70. Je crois, ça va vous rappeler beaucoup de choses, hein? Beaucoup de commentaires. Et loko nini, nzembo ils ont rappelé bino. Tous en 70, nga personnellement, je me rappelle, na 70, wana toza toujours na bandal na biso, toke tolongwe premier CO, je crois tolongwe premier primaire, toke deuxième primaire, to mesanaki na Zaiko déjà na période wana, parce que Papa Wemba bandai koya mingi na bandal, surtout côté na biso na vini Kasavubu, yazoya mingi na bula, et pas ya ba mama Amazon, akoya tozomona ye velinga kolata basket déjà baseri wana tozobenga pantoufle surtout alinga pantoufle moko ya pembe donc soko via ye tozoya wana totala ye tozaka déjà mwa bacamarade mpe na leki ya mama Amazon Lambert donc tomesanaki na Zaiko dès le départ parce que Papa Wemba souvent banda koya wana lemsa koya na Josa na msusa koya na Mavuela rarement na mona Evoloko mais to garda sous ba souvenir ba série wana Papa Wemba zwa ba problème ebele na famille ya Amazon pour au départ exactement matata eza normal maman Amazon pas aki jeune fille Papa Wemba azali pe mukolo so ya ndenge nini te mais azali quand même la famille na ye ba ko sepela nango te bandeli tata na bango azaka matata mingi tata Balambert wana de temps en temps kolanda Papa Wemba na bandi ba mission Zaiko mingi bayebi lisolo wana ya Papa Wemba na Amazon ezalaka matata wana na kati ya bula Papa Wemba alembaka te na ndenge omoni baketi na suka Papa Wemba tika biso il y a 10 ans et comment histoire munene ye na Amazon mais lelo toza na Teddy Soukami na Epsibino 70 ba série wana na 70 ba orchestre zaikaka Zaiko te Zaiko aye ko bousculer moi muke pourtant Zaiko ebimi akutaki sur le marché ba orchestre ba GNP ezalaki déjà orchestre neti Negro Succès ba moi mikolo na bango quand même hein Negro Succès au top avec Bavon Marie ba kuti tout zaina ezalaki déjà ko chauffer depuis 68 et puis ba kutaki orchestre lokola les Simba pe qui a bana bandal avec Gilles Kiv Garincha na vieux Rocky ba vieux Antmo na chant ba vieux Paulin na accompagnement les Simba pe qui orchestre et makaka tangwana na les années 70 alors bino pe bozolanda biso qu'est-ce que ça vous rappelle les nzembo lokola Mosinzo tozana 70 alors quelques temps après je crois que comme en 71 toyebi peta ba date exacte te bino pe batu bozotala biso en ce moment boko pe sa biso date deuxième chanson il y a Teddy Soukami ezalaki na titre ya Kombo Olemi nzembo yo ebimi je crois na 71 une année après hein wana Zaiko bandisko ko fandisa makambo bien ba komi penda ko tutana yena tuzaita na les Simba tango wana pe kala mingi te bela bele linko bima pona ko wana bino tango wana orchestre ba jeune ezalaki bandi ko bima malgré Afriza to bien African Fiesta ezalaka malgré OK Jazz ezalaki malgré Negro Succès ezalaki ba jeune siko le plus jeune ba komi ko bima Zaiko et bandi pe ko s'imposer na style na bango na bandi boyoka ki chant ezana nous et bandeli hein même ba solo ya Pepe bozo yoka déjà moi touche mais et comment il a nous sikangote toyoka deuxième chanson oyo ya Pepe deuxième chanson ya Olemi nzembo kombo Olemi
combo titre et chanson, mais la composition toujours, il y a Teddy Soukami, dans un an 71. Christian, ce que vous l'inception de Zemboyo, combo, polémique, composition, il y a Teddy Soukami. Pesani bote Beatrice Kai mobile liboso Oyoyo kolinga sima ya mwangoga Nasengi pe mokolo yo kobota Mwana ya liboso Opesa kombo olemi Matata ya bolingo Oyebo makama kwela Namoni Tobangaka yango Noki tobebisa la mule oyo Est-ce qu'on dit Meli Olemi Neftalina Les Kiangouya Obate la Kamireye Topesani mote Beatrice Kai mobile liboso Oyoyo kolinga sima ya mwangoka Nasengi pe mokolo yo kobota Mwana ya liboso Opesa kombo olemi Matata ya bolingo Oyebo makama kwela Namoni Tobangaka yango Noki tobebisa la mule oyo Aha motema Beyanga na linga na poni na motema Motema Seresi na kobanga ndenge to bandidie Toyebisa ba fami biso tongo kwelana Na konsenga yo sai amour ya passion Tobongisa la veni naftaline na konsenga Mirae oyo esharia motema Beyanga na linga na poni na motema Seresi na kobanga ndenge to bandidie Toyebisa ba fami biso tokokwelana Na konsenga yo sai amour ya passion Tobongisa la veni naftaline na konsenga Boyoki Bongo, combo elemi, composition, il y a Teddy Soukami. Et ça peut-être deuxième ou troisième, bateau yo. Boyebi, or, tenango, beaucoup kopé sabiso. On a profité pour ça, la clin d'œil à Lionel Mpassi, hein, l'un de nos spécialistes, l'un de nos chercheurs. Yemouta, à Telabiso, Nzembo en ligne, Yemouta Tchamon à YouTube. Lionel Mpassi, merci, je crois qu'on va se retrouver très bientôt. Pour Tozong et la histoire, il y a Djengaka. Hein? Oh, il y a Tika Kibiso, on a 95. Tout ça, il y a une émission un peu plus spéciale. Alors, tout ça, à disposition. Lionel Passi, en tout cas, merci pour notre service aux oranges de Bisso. Na salut au clé d'œil. Zemboyo, Kombo, Olemi. Même Ngai, Nazak, qu'on s'est rappelé, les sous-soutés. Naye Koyo Kango sous beaucoup plus tard. Merci Lionel. Merci Lionel Passi. Alors, na banzi bilo boyo kinzemboyo rappelez bilo pe babiloko que 71, 72 peut-être nzemboana
Bat boyebi boyebisa biso bokomela biso ekorapele biso makambo ebele wana Zaiko ezozwa toujours forme. Zaiko ezokola muke muke avec Teddy Soukami, je vous rappelle, abandi parmi premier musicien Zaiko Langalanga azalaka déjà na bamanwaku na bachosa na orchestre babengaka Belguide kuna azalaki plus na administration mais abandaki komeka guitare muke muke ndenge na nsima aye koyekola guitare bien et pas il y a GG Mangaya otoloba GG Mangaya mutasala penda fondation ya Zaiko ye mtalakisi baninga na ye ndenge ya kobeta rumba ndenge nini ya kokota na professionnalisme na ndenge ya rumba bino place bozali nzembo yo olemi kombo elemi et rappelez bino nini boye bisa biso. Alors tokoleka na nzembo ya misatu oyo toujours ndenge nalobi tozo rendre hommage lelo na Teddy Soukami. Troisième chanson na ye na kati ya Zaiko ndenge biso toyebeli eza bongo Mike Micheline nzembo wana asali yango toujours na attaque chant wana boyoka nzembo kitoko bavoix kitoko. Est-ce que nzembo ezo rappele bino nini? Toyoka Mike Micheline composition ya Teddy Soukami na kati ya Zaiko Langalanga. Toyokanaki na bolingo tukubala ngai na yo na nsima ya mwa tango kamwisi ngai boye nandimi te mike oyanganise bolingo sanko oyebisa ngai mobali na yo ebongaki malamu oyebisa pote na luka ya ngai mosusu Amike, Michelina, Odingendemi, Tina Mizo Mogangasa. Toyokanaki na bolingo tukobala, ngai na yobo. Na nsima ya mwa tango kamwisi ngai boye nandimi te mike oyanganise bolingo sanko oyebisa ngai mobali na yo ebongaki malamu oyebisa pote na luka ya ngai mosusu leza Mike Michelina yege toyokana kitoko balana lelo yo poboni sanza kutu eko kitege Michelina oyangani ne bolingo mami nakomise koyoka sango na baninga kozi mobali ayeba na egede mobali pe oke kolinga mike kamarade na ngai ya motema mami Mike Michelina yege toyokana kitoko balana lelo yo koboni sanza kutu ekoki te Michelina oyangani ne bolingo mami nakomise koyoka sango na baninga ozi mobali ayeba na elele mobali pe oke kolinga mike kamarade na ngai ya motema mami naloba nini yede soni na misa bato nakende wapi yede pote na bosa na yo mike ekali koloe mama otadia odingendemi tina mizo mongangasa
Merci Christian. Merci réalisation. Merci à Coco Chango. Merci Nabino na côté à réalisation. Wana Toudi Koyoka Mickey Micheline. Zembo Tedi Soukami. Je crois troisième chanson na Katia Zaiko. Bino Batubokola na Zaiko. Ça vous rappelle quoi? Zembo yo tango bimi ezo rappelé Bino Nini. Tout en un commentaire et que ça l'a bien. Na Epsi Bino, on a rappelé Bino. Donc, mort, il y a Tedi Soukami et Koksaki, 40 ans. Tedi Soukami, Akufa Kibongo, le 26 février 1986. Na âge, il y a 36 ans. Pour Yabotamaka, na 1950. Lelo, Baninga na yo, Bandara na Lisano, Zaiko na Bandeli, Batika Lisusu, Mingite. Toza Lelo na Pepe Feli, Oazaki soliste dans les temps. Toza Bongo na chanteur, Atika la Garabonko. Nyoka Longo, na bateau, Bandaka Zaiko, na 69, Nyoka Longo, Atikala comme les 7 chanteurs. Na Totier, Oncle Bapus, Abetaka, 2 chansons, Oye Bandeli, Tedi Soukami. Pardon, Oncle Bapus, Azalaka bassiste, Bandaka Yena Damien Debo, Lelo, Oncle Bapus P, Atikala, on dirait, comme bassiste, il y a Bato Abanda Zaiko Atikala et Monko. Donc, ce tient en gros, Batu Nyoso Oyo. Bandaka Zaiko, Banan Batika Leona Bomoi, Toza Bongo na Josa Nyoka Longo, Toza na Pepe Feli, Toza na Oncle Bapius, Nani Susu, peut-être na Bosani, Bo Kanisa, na Bandi Batikala Bango 3, Ezalaka Sengo Kuta na Baviona, et que ça l'a bien. Nazo rappelé Bino que Zaiko, il y a Nyoka Longo et Kobeta le 24 avril prochain. Na Chrétien Sotokomo na affiche. Zaiko Langalanga et Kobeta le 24 avril prochain, un vendredi, na Zénith à Paris. Après 24 ans, Balasuka Wabeta Kawana Zaraki na 2001. Zongi Lisusu presque 25-24 ans après. Zaiko Langalanga avec Jossar Nyoka Longo. Tokuta na Kuna. Pour nous rendre hommage à Zaiko, to habité, Nyoka Longo Walobi, visite, surprise et kozala parmi invité, et kozala Sengo Mingi, Tomona Pepe Feli Kuna, Tomona Oncle Bapus, pourquoi pas, pour Batika la presque Bango 3, ancien ya Zaiko, Oyo Bazan, encore en vie. À part, comité, Missous Bazana, nous mêmes, musiciens comme tel, à ma mémoire, je crois, Batika la Bango 3. Pepe Feli, Nyoka Longo, na Oncle Bapus. Oyo Toyambara Mingiawa, Oncle Bapus. Na combo ya Pierre Mwaka. Alors, Toklanga, Nzembo Msusu ya Pepe Feli. Pardon, Nzembo Msusu ya Tedi Soukami. Tokomi wana na 73, je crois. 73. Nzembo yo, babengi via Mosolo. Wana Zaiko vraiment comme immature. Zaiko, renfort ye belé Zaiko et comme beta pena neti mikolo toyo kanzembo yo na titre ya via Mosolo. Est-ce que ils ont rappelé quelque chose? Yebisa sobiso soki nzembo ils ont rappelé yo nini ganza na ba souvenir à nzembo yo via Mosolo. Tolanda Christian Bamou à la réalisation, Tchela biso via Mosolo. Via Mosolo mingi na mesa na tere, via moyekedi na kokatere. Na boigoli mwara sepo ya Mosolo, eloko yo nesomo zabe. Boni batika mokili ye sepo ya moyeke, boni bali mwara pele, sepo ya lokumu likolo ya Mosolo. Zimbo l'argent, toko welaka. Boni batika mokili ye sepo ya moyeke, boni bali mwara pele, sepo ya lokumu likolo ya Mosolo. Zimbo l'argent, toko welaka. Mosolo eloko malamu kasike banitu tango mosusu eyaka ndongo okoyeba te
Boni batika mokili ye sepo ya mweke boni bali mwa mapele sepo ya lokumu likolo ya mosolo zibularja tokowelaka boni batika mokili ye sepo ya mweke boni bali mwa mapele sepo ya lokumu likolo ya mosolo zibularja tokowelaka. Solo mingi na mesana te concurrence na baninga na kokate na boyi kolimwaga sepo ya lokumu la visa la keba isengo bya mokili bikosi la kate dina nini na wela solo mingi na mesana te concurrence na baninga na kokate na boyi kolimwaga sepo ya lokumu la visa la keba bisengo bya mokili bikosi la kate ina nini na wela lolendo sena mosola papa soki ozangi okei koyiba nyonso korozwa lokumu moninga keba obosangwa kasi kobosana te mokili ezali mai ya bwatu okomata lelo mpe lobi okokita oyoki esala na bima na te la visa la keba la visa la keba pepe sala keba sala Voilà, ok, papa. Merci Christian, merci. Voilà, depuis à mon solo. Alors, pour la rectifier tout à l'heure, Nalobaki Jossar, Atikala Yemoko comme chanteur, je ne pense pas. Nachan, Tant Babandaka Bazarakat, Lelo Batikalaka Bangoumi Balé, Jossar Na Evoloko, Joker. Tout ça, bon, repère na Baudouin Micho, Azaka Drumer, hein, Yem Tapesaka, Mary Jo Pass, Yem Talaksak, même Mary Jo, premier pas na Yadrum. Baudouin Micho azana Kinshasa, yé pas un abomoi. Donc, so totali, Zaiko ya bandelindenge babandaka, sur les 4 chanteurs, Batikala Mibale, Evoloko, na Nyoka Longo de Batika vivant, Papa Wemba, na Mavela Batika Biso. Soki tozui, soliste, au bandeli, Pepe Feli Azalaka Yemoko, après, Bakomaka, Ye na Matima Atika Biso, Pepe Feli, Azanu Nabomoy. Na guitare accompagnement, Tozalaka na 2, Tozalaka na Teddy Soukami na Zamangana, Bangono Somi Balé, Basila Kotika Biso. Na côté basse, Tozalaka na Oncle Bapus, na Debo, hein, Baudouin Debo, Damien Debo, Dabouin Debo Atikala Kotika Biso, donc Oncle Bapus ne Atikala. Donc au total, Toloba, Batikala, Jossar, na Evoloko, Zwabongo, Papa Wemba, pardon, Zwabongo, Pepe Feli, na Zamanga Nande, Batikali Nabomoy, et puis Drumer Nabiso.
Baudouin Micho, boyebi na yambaka ndeko na ye awa, bokoki ko consulter puis liste na biso na yambaka ndeko na ye, Micho pe ayambaka biso awa, hein? Criso Micho, yazaka premier secrétaire à Zaiko, na yambaka yawa betela biso pe histoire à Zaiko, ndenge ye ayebelaka. Pour la petite histoire, Baudouin Micho na Criso Micho, baronde bazaka baninga ya papa wemba, toko lo bape soki lelo Zaiko et Salama, eza pe grâce pe ya ba famille wana, grâce pe ya ba frère Micho. Po bangunde ba memaka papa wemba epa ya koko na bango. Baketa la koko na bango ba utaki poto, moninga na bango papa wemba azaki na bango, bake mona koko na bango. Koko na bango azali bongo, mama ya ba Jeje Mangaya. Papa wemba mekai koyemba, ameri koyemba, baninga bazalaka wana orchestre moko ya muke ndenge wana, ati bazwi, garçon zoyemba bien, idée ya kosala Zaiko e bandi wana. Donc, bato basali ke Zaiko ezala ti lelo, baza ebele, to banda na ba Baudouin Micho, to banda lelo na ba famille Micho, to za bongo na ba Jeje Mangaya, to za la bongo na ba Pepe Feli, to za la bongo na ba Josar Nyokalongo, oya za nango ti lelo, to za la pe, to bosana te, ba Pepe Feli, ba sali ebele, bato basali ke Zaiko ezala baza ebele, nandenge lelo na Epsibino, le 24 avril prochain, toko mona sous Zaiko sur scène, na Zénith à Paris, 24 ans après, et kozala bien, ceux qui parmi invités surprise wana, et ko bazali, et ko sala bien, mais na yoka ki déjà, que Lita Bembope aza parmi, invité surprise, il y a orchestre Zaiko Langalanga, le 24 avril prochain. Ceux qui ont besoin de billets, pour Salamakasi, pour Zobabie Nabino déjà, pour Batebele, Balingi Bakinde, concert Wana. Alors, Natuni Bino Nzembo Wana, voilà, Josar Nyokalongo, le 24 avril prochain, avec Zaiko Langa. Toromona, les jeunes Fabrice, moi, il y a des sous-ana, il y a un lobby, il y a pas côté d'attaque, il y a Zaiko Langalanga. Alors, Nakoloba, Nzembo Wana vit à Mosolo, Tokomi na 114, na 73, Zaiko est comme il va au top, et comme il kokende, Nzembo kitoko wana Zaiko a bibisaka, tango et comme il mena kuzwa poids sur la scène musicale. Alors, après vit à Mosolo, Teddy Soukami, a Boaka Kisusu, Nzembo kitoko na kombo Bondoki. Nzembo wana Bondoki za na 114, wana tokomo yoka solo yako kabwana ya Zaiko. Tango wana groupe bako benga esprit ya Isifi, papa Mba Bavela evoloko Bozi, ayaka okota na groupe na bango, entre temps pe, Gina kotaka pe na Zaiko na 71, tango Gina a zui malade, il fallait pema Bozi a remplacer ye. Alors, bayaka na esprit moko na kati ya Zaiko, to koma neti na groupe mibale, ba tendance et komanka. Malboyoka, Nzembo ya, vi na Nzembo yo Bondoki, bokoyoka pe voya Bozi na nakati. Wana zaki neti groupe wana toko benga, esprit ya Isifi, bayembi Nzembo wana ya Bondoki. Composition toujours à Teddy Soukami, là, biso tokomi moi mikolo, moi je me souviens, 74, tokomi na 6e primaire, tozo zela sikoyo, tozoa, certificat na biso, 74, wana yaki grande année, de année wana, Léopard Abimaka champion d'Afrique. Et puis Léopard a Kenara Coupe du Monde na Noana 74. Donc ça année moko et marka kabiso mingi. Tozomo na ndenge Zaiko ezomata, Zaiko ezokende na kopanzana. Donc Nzembo yo via Bondoki ezo rapplenga seriwana, j'avais une sœur, ma sœur Ange Kasongo azalaka alingaka muyu mingi ma sœur wana. Ako hanzala organiser ba anniversaire mingi. Alors, banzembo mingi ya Zaiko toko yoka na ba anniversaire à sœur na biso wana. Ange Kasongo na pesi pe bisou. Ndenga zolandanga tout à l'heure. Toyoka nzembo yo Bondoki et Salami Bongo na Teddy Soukami na kati ya Zaiko Langalanga. Bakoko na biso baloba ete na
mokili kosala soba ezali te mama eske ya solo ngana ndimi te mama kasi lelo nga namoni yeye suka ya mosala ya soba bandaki liputa na banini ye bandaki ye takina moibi senzela moko mama oya mokao sukame bandaki liputa na banini ye bandaki ye takina moibi senzela moko mama Komikisa moto atikela nzambe mama yolele mama naputu yenoke ya bomengo atana mituka mpe bapepo kasi se bilekaleka lifili na bandako ya bato mama yolele mama namoye malole otinatina maloba na bana mpe na bakoko tina simisie tina radio e tinelanga velo e Isenga Nobe yako lukali susu alimusabango kasi ayebaka ete dokipe akukupaka fami yako silisana koloka otikala ya moko soba mama yako kunayo soba bongo yako kunayo Alors, merci Christian. Merci, voilà. Oh, on a bombé les bino ezaki. Première partie, il y a ma meilleure chanson, il y a Teddy Soukami.
na kati ya Zaiko Langalanga esilite asalaki sous moi quelques chansons avant amipesa mingi na casque bendenge na lobaki. Alors avant de conclure dans senga na régie, surtout dans mon spot publicitaire, ne bougez pas. Homme, quand ta performance baisse, quand ta confiance disparaît, quand ta vie intime ne répond plus comme avant, tu n'es pas seul. Maison des Hommes met à ta disposition une large gamme de produits spécialisés de différentes marques reconnues dédiées à la sexualité masculine. Faiblesse sexuelle, baisse de désir, manque d'endurance, fatigue intime. Il existe des solutions. Ne garde pas le silence, ne souffre pas en secret. Va chercher les produits qu'il te faut pour ta guérison, pour retrouver ta force, ta virilité et ton équilibre d'homme. Maison des Hommes, un espace discret, professionnel, pensé pour aider les hommes à aller mieux. Prends la décision aujourd'hui. Reprends le contrôle de ta vie intime. Maison des Hommes vous accueille à Huileries Kitega, numéro 163, commune de Kinshasa, en face de la station essence Kobil. Référence Salon Franck de Bruxelles. Pour tout renseignement, appelez le +243 89 011 49 75. Maison des Hommes, pour vivre pleinement heureux. Voilà, mademoiselles et messieurs, c'était un spécial Teddy Soukami. Je voulais lui rendre hommage à l'occasion du 40 ans de sa mort. Pour rappel, Teddy est mort le 26 février 86 à l'âge de 36 ans. Il était parmi les premiers musiciens qu'a recruté Zaiko Langalanga. Il a été accompagnateur, il a été l'un des plus grands compositeurs de l'orchestre Zaiko Langalanga. Alors, pour cette première partie, j'ai proposé les 5 premières chansons de Teddy, mais ensuite, il a fait encore de très belles chansons, comme Pacha Labara, comme Hello. Vous allez l'écouter dans la deuxième partie de l'émission que je ferai à la fin de la semaine prochaine. C'est pour vous dire, nous comptons, nous avons toujours aimé nos artistes et nous ne les avons jamais oubliés. Comme disent nos anciens, les artistes ne meurent pas, ils restent éternels parce qu'ils ont laissé les œuvres. C'est le cas de Teddy Soukami que nous avons tous aimé, que nous avons tous chéri. On l'a aimé beaucoup parce que c'était un homme sympa. Il a été parmi ceux qui ont fait de Zaiko un grand orchestre. D'ailleurs, pour la petite crise qu'a connue Zaiko en 1974, c'est grâce à lui, c'est lui qui a ressoudé les morceaux pour que Zaiko Langalanga renaisse en 1974, après le départ de cette tendance qu'on appelait Isifi, Papa Wemba et Voloko, Mavela Somo et Boziana. C'est grâce à Teddy Soukami qui a réorganisé l'orchestre, qu'il a fait revenir Pépé Feli, il a fait revenir Pépé Feli à la raison, Deve Mwanda qui était écarté, Jossard qui s'est un peu éloigné du groupe, eh bien il a réuni tout le monde pour dire Zaiko c'est nous qui avions cette idée d'union, de l'amitié, refondons Zaiko et voilà, Zaiko s'est réconcilié avec lui-même et Zaiko est reparti jusqu'à faire aujourd'hui l'un des plus grands orchestres, l'un des plus vieux de la musique congolaise moderne. Et voilà, le 24 avril prochain, ça sera les 10 ans de la mort de Papa Wemba. Ça coïncide avec ces grands concerts qui va livrer l'orchestre Zaiko Langalanga au Zénith de Paris. Merci à vous de m'avoir suivi. Merci à toi, wanzolamboto.com de notre ami Inès. Je te fais coucou, sans oublier nos amis de la Belgique. Bientôt, je serai de retour pour voir encore les sympathiques solistes Rexy Chimpaka Albert. Je reviendrai pour les voir. Nous allons continuer notre série d'interviews. Je pense à toi, Kilo Abanza, 25 Kilo Abanza. Je te fais coucou, sans oublier Didi Mamina. Je te fais également coucou. Gérard Kanabassao. On n'oublie pas, bientôt, je serai à Bruxelles. Nous allons continuer notre série d'interviews. Merci de m'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique avec Christian Bamou, Coco Chango et Roger Kabea qui était à la coordination.
Merci et à très bientôt. Bonsoir.